Bote na bandeko balandi nyonso balandaka Congo Alenga TV nzamba pambola bino esika nyonso bozali. Esika obi vidéo kokutamela bino boyebe ke tozali na ba continent belé. Alors nzambe ya pambola ba ebanso bazali na moyi pe bazali na butu esika nyonso bazali. Kimia ya tata nzambe za la kati na bino lelo zali dimanche mokolo tokosolola katango nyonso. Bandeko na ngai yambo teto banda masolo na biso oto memeli bino lelo na makambo etali mboka na biso la RDC mboka ya bakoko na biso batikela biso mboka ya ba président baleka ya Mobutu Kasavubu Laurent Désiré Kabila mboka ya bakonzi belé pe mboka ya bakoko basali ya nzambe Fumuki Mbangu bato ebele. Kasi yambo to banda toko pesa mes condoléances nanu na Yves Mavambo. Yves Mavambo qui est vraiment mon petit frère, Bundesimage, Yves Mavambo Bundesimage qui est auti ko bungisa mama na ye. Maman na biso maman Micheline que son âme me repose en paix. Pe to pesi mes condoléances makasi na papa na biso Jonita o azali bongo papa ya Yves Mavambo ya solo kimia ya mama na biso esika zonse pa ya mulimo pa ya tata nzambe nzamba ya mulimo na ye. Enterrement ezali bongo mardi na mboka ya Allemagne na Arène bandeko nyonso boyebi Yves Mavambo obozwa tango ya solo ekozala malamu kokabula mawa pe na ndeko na biso surtout ba chroniqueur ba panze sango ba kolo ba radio ba kolo ba site internet ya azalaki muto azali muto ba site internet pe azali muto yo Yves Mavambo Bundesimage asali pe makambo belé na diaspora petit na biso nzambe vraiment Yves Mavambo nzambe courage na famille Mavambo nyonso na bosanité en tout cas Eugène pe Mavambo ba mes condoléances na bino banso. Ya solo sango mosusu ezali ya ndeko na biso na mboka ya Leverkusen papa na biso DJ Sembad oyo azaki DJ donc bandeko nyonso ya ba DJ na Europe bandeko ba DJ ya Allemagne ndeko na bino Sembad oyo azaki DJ azako binisa bato ana mboka ya Allemagne ya utaki kozongisa molimo semaine uti koleka bongo enterrement na ye ezali bongo vendredi prochain nde bakokunda ye na mboka ya Allemagne na Leverkusen na bandi na profil na ngai so botali bokomona ba adresse ba makambo nyonso ezali wana kimia nzambe ezala kati na bango pe ba mes condoléances na famille biologique nyonso ya mama na biso Micheline mama ya Yves Mavambo pe ya papa Sembad nzambe ayamba milimo na bango boyebi ke liwa ezali nzela ya mutu nyonso mutu akobeta liwa tsangi azali te basekaka liwa ya mutu te kasi ya solo toyaka kopesa un plus na biso pe mawa pote ya solo nzambe ye nde mutu ayebaka ndenge totambolaka na mokili na ye na bonzoto pe na molimo. Bandeko na ngai lelo mokolo ya yenga mokolo oyo tosololaka ntango nyonso masolo etali mboka na biso mboka ya Congo. Soki tosololi masolo ya politiki te bandeko na ngai tosololaka masolo etali ya ba musulman oyo ezali neti émission mosusu tosalaka ya rumba les amis de la rumba. Kasi lelo tozali bongo na émission na bino oyo bolingaka bokoko ya bayindo oyo tolobelaka mabele ya bakoko na biso la RDC Congo ya bakoko. Bandeko boyebi ke lelo na Afrique président Hassan Conte voilà Hassan Conte oyo azali bongo président ya Guinée boyebi ke ya solo ye atiaki tembe alobaki ke ya solo ye akolongwa te abrisaki alobi ke ye akosala troisième mandat akosala troisième mandat bolimbisi troisième mandat na ye bandeko asali yango na mutu makasi nde tolobaka mutu mangongi asali nyonso tu akangi ba opposant asali nyonso ameki koboma pe batu boyebi ke ba président africain baza bateti moko
bango bakanisa baleki donc peuple na kiteti to baleki bato to nzambe na ngonga oyo bandeko na ngai naza koyebisa bino Alpha Conte babeti ye kitsondo pouvoir na ye ekwesami na maboko ya bamilitaire babotoli pouvoir Mamadou soki Mamadou oyo azwi pouvoir ye mpe ndeka Alpha Conte azalaki na mwasi ya mondele ya française ndenge mpe Mamadou oyo azwi pouvoir na Guinée ye mpe na bana ne misatu na mwasi ya mondele ya française bandeko tala biso bato mwindu esika tozali kokenda ya solo bato tosepeli Alpha Conde dictateur Alpha Conde mobomi ya mboka ya Guinée Alpha Conde abongisaka mboka te koteka ba uranium azali koteka yango mbongo nyonso azali kotsana libenga na libota na ye tobengi famille na ye politique et puis famille biologique na ye bana na ye ya solo Alpha Conde akei tosepeli parce que batikali Sassou Nguesso na président oyo ya Cameroun président Biya Solinane bandeko na ngai est-ce que ba guinéen koya ya Mamadou oyo azali colonel na mwasi ya mundele aye ko servir ba guinéen to akoya ko servir toujours les occidentaux oyo tobengi ba français bandeko na nga tofongola miso biso baafricain mingi baza kosepela bato baza kosepela oui Alpha Conte akei Alpha Conte akei tomoni ke ye asalaki tu Dadis Camara balongwa na pouvoir wana asala nyonso tu abenga bomi bato ya ndenge na ndenge kokanga lelo ngongo na ye mpe koki 3e mandat asilisi yango te akei nzambe apambola mboka ya Guinée ndeko na biso Mamadou colonel Mamadou oyo azwi pouvoir en tant que militaire toyebi te soki osuka ndenge nini na mboka ya Guinée matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso ya Congo Alenga TV masolo tomemeli bino lelo na émission na biso bokoka bayindo ezali mboka na biso oyo ezali koleka bomoni na Guinée eleki pouvoir barenverse yango mpona kolobaka ya solo baoccidentaux bango baza toujours na monopole na mabele na biso Afrique tant que biso bajeune biso si tokoli toleki ba 50 ans toza so bajeune te mpo toboti bana mais bana na biso oyo toboti tant que tokospike bango te réalité ya mabele Afrique bandeko na nga toyebaka yango Afrique eza na avenir te parce que les occidentaux bazali toujours continuer kokonza biso et aujourd'hui les chinois lelo tokoloba makambo oyo ndenge gouvernement oyo ezali en place lelo to oyo elekaki oyo eza kogouverner Afrique to Congo ndenge nini baza koévolue te ndenge nini kaka bango baprésident bato bazali kozwa bambongo de millions bazali kobomba na babanke bana na bango baza kosomba bandaku na bamikili ya poto oyo ntango bango bazalaka awa bazalaka tala ndaku te mais soki kaka papa azwi pouvoir ndenge lelo tozomona Félix azwi pouvoir bana na ye baza kosomba biloko bandeko na ye bato nyonso tu Kabila mpe ezalaki ndenge wana eza kaka teke no donc yango lelo tokolobela yango ya solo bandeko na nga mingi baza koloba topesa Félix chance parce que Joseph Kabila ye na libota na ye ya PPRD basalaki 18 ans babomi mboka ya Congo occupation bamassacre bafausse commune oui toyebi yango 18 ans ya reine ya Joseph Kabila mais bandeko na ngai
président oyo ayaka soki aye ayaka korapele biso baane ya moto aleki te o 18 ans na ye ye ntango aye kokota akoprouve sikoyo peuple ke ye nde aye ekomi ntango na ye kasi biso lelo toza kokamwa idps eza kolobela biso eza korapelaka biso kaka des années oyo Joseph Kabila asalaki mpona koboma bato mais président oyo ayaka sika toza komona ndenge justice eza kokende malamu baza kokanga bato nyonso to bayibaki toza komona ndenge makambo nyonso eza kokende mais baauteur bapenza basimbaki masolo lokola ye moko Joseph Kabila Joe Kabila Jeannette kuto tomonaka ye lisu te ti lelo baminaku bango nyonso to André Kimbuta oyo nyonso la mère Mende bato nyonso to participaki na 3e république ya Joseph Kabila baza na bango na liberté mais bakomisaki mpe baerreur grave nzambe apambola bino bandeko na ngai makambo ya Congo tosololaka yango kaka lelo ya solo tokolobela likambo tali bachinois ya solo bandeko na ngai mikolo euti koleka un grand journaliste africain à France 24 je pense ayaki na badélégation tomonaki ministre na biso ya mine yakendeki kuna bachinois baboyi kokotisa ye esika bango baexploitaka baminere na biso epesi polémique na ndenge ya kosakana te pamba te biso moko bakongole na mboka na biso tozali kokoka te parce que les étrangers dominent toujours na Congo. So toteli bamboka mosusu ya Afrique baza koévolue mwa moke baétranger baza na balimite mais biso na République démocratique du Congo bandeko na ngai okoremarke ke baétranger baza toujours kodomine biso peuple et baza kodomine même gouvernement oyo ezali en place baza dominé par les étrangers. Soki lelo bandeko na ngai okei na Chine bandeko bavanda na Chine tobetaka masolo baza koloba yango ke bazali kosouffrir pasi kongo alenga biso na Chine ndako pozwa yango bandeko na ngai okomona makambo bachinois bakolinga te yo noir bapesa yo ndako kaka facilement kaka boye toza konyokoma bato balaka mosusu na balibanda bacondition ezali malamu te bachinois baza konyokola biso bato mwindu mais bachinois epai na biso bato mwindu baprésident na biso baautorité na biso baza kotika bachinois bamatelaka biso mpona toyebi te mpona bombe atomique bazalaka nango soki mpona kobunda na makofi boye chinois mpo abeto eza pasi toyebi te chinois mpona aza na baarme nucléaire soki mpe aza mpona minduki babateau de guerre yango aza kokonza biso ou bien toso koyeba te mboka na biso biso baafricain et surtout les congolais biso bacongolais bato toza vraiment toza koyokisa afrique nyonso soni parce que niveau bachinois baza kosala biso na Congo bandeko na nga okoboya koexploiter plutonium koexploiter cobalt cuivre biloko nyonso bamanganèse biloko nyonso toza nango na kati ya Congo les chinois bazwa marché wana marché ekoma na maboko na bango bandeko na ngai où sont nos autorités président Fachi Beton tozoyeba te tomoni Fachi Beton ayaki na Allemagne bandeko ya IDPS parce que wana tokobenga yango bandeko ya IDPS eza kobomba te parce que bato ya baparti mosusu bakoyaka na bango kokumisa Fachi te
Donc ezali bande kwa IDPS o bayaki wana Fachi aza kobima tanga utaki audience na ena Merkel président aza kobima bango libanda baza kolela toye toza na nzala touti musika toluwaki bamituka et erreur grave président pas azali korépondre bango président bosani mbala moko ki aza na Europe mbala moko boyokela ngai mpe mawa nazali na nzala nde balima balobaka ishab onga po ndenge eza wana balima ntango bayokaki président aza koloba bakotuna na bakongolais oyo baza pembeni oyo batravaillaka na bango bainformateur bakotuna bango est-ce que président a répondre bapeuple na ye nini shabonga bite shulukungu shabonga pardon naza na nzala banda ntongo nalie te ganz tage shab kanish esen bandeko na ngai biso topai na allemand interprétation bajournal ebimaka awa eza soni protocole ya président baencadreur ya président ya présidence rôle na bino ezalaki nini na esika wana président alongwe na Berlin ake na Italie ndenge moko kaka oyo basalaki na Berlin yango susu baye kosala yango na Italie bandeko bozomona teke boza kohumilie pays mobimba bandeko ya IDPS quelle humiliation oyo bino boza kosala na bakongo quelle humiliation oyo bino boza kosala na baluba na bangala baswahili eza mawa mingi donc bandeko na ngai likambo oyo ya bachinois ezali baautorité na biso bato baza kopesa pouvoir wana na baétranger na bachinois na bapakistanais na balibanais na basénégalais bamalien banigérien oyo bazali na mboka na biso congolais na pays na ye asalaka eloko te balobi na mokili peuple oyo asalaka te akokaka korevolte te lelo toza kosola masolo asangisa poto ya solo biso bacongolais tomeka na kofungwama mboka na biso mboka ya Congo bandeko na ngai nga ere moko sala ngai pasi nga ndeko na bino namonaki mama Olive Lembe namonaki Amida Shatir mwasi ya Kamere namonaki mwasi ya Werason bazosala bilanga mama Olive Lembe alakisi batomate alakisi biso bilanga bahektare ya munene ya bapondu ya bilanga Moïse Katumbi alakisi biso hectare ya munene ya masango kasi ya solo bandeko na ngai na Congo ata société moko oyo tomoni ya batomate eza te mama na biso Olive Lembe mama di mama société ta ya batomate wana tomonaki po éliminer chômage na mboka nde tomonaka na bapays mosusu ezali diminuer chômage baza koinvente baza kosala oyo bakoki kosala tomate wana bakoki conserver yango na bamanzanza diminuer chômage bosombi baboite bokomi kotyango na kati boza koteka yango mpe na bapays mosusu bandeko na ngai tomate oyo tomona ti lelo place ekenda ya mama Olive Lembe toyebi te ni kompani moko société moko boye oyo ekoexploite batomate wana tomona yango te peuple congolais toujours na nzala na pasi aza kolela tomate nzala biloko ezali ebele bapoivre
biloko ebele oyo biso na Congo ezali bato baza koconcevoir ngo ntango na milangi bapaye mosusu bagana baza koteka yango baza kozwa mbongo bagene bakongolais ya bagene baza kosala eloko te jamais tomona congolais moko ya gene bapesa chance moko boye asala ta société na ye oyo yali ke baapuye ye mpe na leta eloko te tomate nyonso tu tomona kekenda mama Chatir Amida ye mpe ndenge moko société eza te etat wana kaka bilanga biloko wana nyonso tu est-ce que idée ezalaka na bango te to bato bazalaka pembeni na bango bayebisa bango ke bosala société mpo bozwa bato bagene babanda mpe kosala mpona kodiminue chômage na kati ya Congo. Bandeko mwasi aweka mpe ndenge moko Moïse Katumbi alakisi biso hectare ya monene ya masango. Bandeko na ngai société nini oyo ezali na Lubumbashi oyo basalaka masango wana po masango yango wana tomona ba véhicule ba biloko ebele masango ebimisa biloko ebele biloko bangulu baliaka do masango ezali protéine monene mpona biso bato soki baza koexploite na mboka na biso mboka ya Congo batongi société moko esalaka ebayolaka masango wana bandeko na ngai chômage ekosila la peuple congolais. Moïse Katumbi alakisa biso kaka publicité wana basango tala hectare soki ya 200 soki combien nyonso ya ye moko ancien gouverneur mbongo nyonso tu wana mbongo Moïse Katumbi toyebi te soki ekendaka wapi société nini Moïse Katumbi aza nango na Congo oyo ke société esalaka eloko moko boye po bale eza société te bale bon société oui bajouer bazobeta wana mais non mais peuple po alia biloko masango eza biloko ya kolia eza ya peuple congolais batomate wana bapondu eza ya peuple congolais parce que mabele wana basombi yango mpa ya nani nani atekeli bango. Donc makambo ezali ebele bandeko na ngai ozwi ba éleveur baza muke na Congo oyo ya biso mo ba congolais ba éleveur ba porc ya ba ngulu ba éleveur ya ba ngombe bandeko na ngai na ba congolais ba éleveur toyebi kutu te oyo kaka ba éleveur ya ba rwandais bato bakotiki na ba ngombe bakotela bango na mbujimai ti lelo mpe suite ezalaka te baéleveur ya barwandais bakotaki na bangombe na bandundu ti lelo suite eyebanaka te baza kota ya Kivu baéleve ti lelo me bandeko na ngai où est les éleveurs congolais oyo bagene baéleveur ya bacongolais bakoko na biso bazali kobokola bangulu bakoko na biso babokola bantaba bameme bazaki nango ebele bamonanaka susu te na bamboka bakoko nyonso bazaka na bibwele ebele bandeko na nga babunga bagene oyo lelo tozomona bagrand éleveur ya barwandais okuta bango baza na bambongo ya kosakana te na kati ya Rwanda azaka éleveur abokolaka bangulu bandeko soki lelo l'État atie makoki baéleveur na biso ya biso pena ba congolais ba vrai congolais azata biso na 100 ngulu na ye bandeko bangulu wana soki baza kobota ngulu abotaka na ye bana ebele bokosala bachakiteri na ngulu baboudin bokosala misuni ebele boza koconcevoir boza kozwa yango boza kokanga na bachassi mpe bozoteka na bapays mosusu mbongo ezokota na kesa ya leta tala mbongo oyo biso bacongolais
toza ko raté à cause ya ba gouvernement na biso mal géré. Il vient seulement pour bouffer, pour voler l'argent de la République. Beleveur bazati. Beleveur congolais, kaka omona beleveur étranger. Oka Moïse Katumbi, azala 100 000 ngombe, azala bona boy. Oka libanais moko azala boy. Muto boy, rwandais moko azala boy. Burundais moko taso azala boy. Mais ba congolais peut-être donc on sentir que bande kolanga est l'autre côté, et l'autre côté. Et l'autre côté, et l'autre côté, et l'autre côté, donc on appelle que mboka na biso, mboka Congo, biso jeunesse congolais, c'est foutu. Toza vraiment foutu. Donc toye bakala biso te et l'autre côté to sala. Congolais kaka ba français mlai milai. Bande kolanga ngana zaka fier ya ko sala ka émission na lingala. Naza animateur, ngala animaka émission na nga oyo. Na kati ya Congo Alenga TV. Et naza fier na courage oyo nga nazwa na diaspora pona kolobelaka mboka na ngai. Na kobanga ba politicien te parce que baza batu lokola ngai mabele ya Congo eza ko appartient pe na ngai. Soki basali malamu na kokumisa, so basali mabe na kotelemela bango. Donc bandeko na ngai lingala toyokaka soni te. Nga na vanda na Allemagne, na débriaka, na se débriaka na Allemagne. So tozo sola na Allemagne, parce que to salaka. So ko yebi Allemagne te ko kenu musala ndenge. So batindi yo keno zo eloko bo yo ke zo eloko mususu. O be biki, o ba biso zo biki. Ba biso keno zo la biso kuli. Yo ke ozui eloko mususu. Zo ande kuli eza biki. Donc il faut yeba Allemagne pour o kenu musala pour kota na ba bureau. Donc na se débrouillaka na ndenge na nga na yekoli langue na bango na mukeo na tangi. Mais lingala onde na za koloba bo, je suis fier. Mutu soko yebi français soko zo seka nga onga na yebi français te bandeko na nga na koseka yo. Na koseka yo parce que epa ya nzambe eza nango ka munoko. Bandeko na ngai to longo na ba éleveur. Toke na pêche, oto bengi ba pêcheur. Botala na République démocratique du Congo, un grand pays qui compte 100 millions d'habitants. Toza na fleuve, oto bengi fleuve du Congo. Toza na ba mai lokola, ba mai na biso akandanga, ba mai ya ndenge na ndenge. Toza na océan na mwanda, océan munene. Bandeko pays lokola Congo, tozanga bateau de pêche. Bateau de pêche, oyo pêchaka bambisi na mai. Ah, bandeko, pays na biso lokola Congo, bateau de pêche ezali te. Mais na Tanganyika, bateau de pêche ezali kozwa bambisi ya Zoé Kabila. Bateau de pêche, bambisi nyonso za kobima na Tanganyika. Ezokende wapi? Na Tanzanie. Tanzanie, mbala moko Europe. Ba Thomson mingo to sombaka na Hollande, ba Thomson oka ba poisson de mer, ba Thomson. Au carton Thomson to ken Hollande 50 €, coûte bandaka ba 20 € tango bimaka 10 € coûte. Nazo ba na 1992, 92, to loko somba carton ya Thomson na 12 do 10 € na Hollande. Lelo ke zo tuna carton ya Thomson, ba webi so ke carton ya Thomson ezali na 50 €. Na yebi coûte sous plus même, je pense. Mais awa na Europe bandeko na ngai. Mbiso la bomoni ya Thomson ezalaka te na océan. Eutaka na Afrique. Et mai oyo ya munene eza na Afrique, c'est le fleuve Congo. Fleuve Nil pe ya nango, mais fleuve Congo oyo ebimisaka bambisi ebele na kati ya Tanganyika.
bandeko eza te. Donc mbisi soki elongo na Tanganyika ekei na Tanzanie, soki elongo na Tanzanie na Dar es Salaam wana bandeko ba société eza na Dar es Salaam oya ba mbisi soki obeti na Google okomona yango ba société wana eza ko exploiter mbisi ya République démocratique du Congo po nini eya koteka awa na poto commerce mutu asali ba société wana de Congolais, mutu asali ba société wana Zoé Kabila, mutu asali ba société wana les étrangers Congo au baza la Congo na République démocratique du Congo. Mais ba pêcheur o ba pêchaka même na Kinkole baza kolela mbisi eza ma ebele na kati ya mai. Bandeko langa fleuve Congo so okengo kote ya Mongalema bakota Kintsuka eza non exploité nanu bato kutuna kudo ba mbisi moko baza na kati ya mai kote wana okoboya mbisi ezo tula nango ekoli enuni ekufeli kana sa mai po nini bateau de pêche na Kinshasa na capitale bateau de pêche eza te. Siko banani mitema mabe banani baza bandoki na yo ndeko ya IDPS na yo ndeko za na ANR na yo militaire soda na yo mutu ozali informateur oformaka bato ke tala mutu na asalaka bemission pa finga yo tala mutu na okeluka okande tomoni mama na biso tate na bakangi ye bandeko nanga bino bato bosalaka bajalelo na ndeko na biso oyo totomona esali na mawa na pasi ndeko akasaye oyo autosala mwa audio mwa video moke pardon auti na Mbujimai aza koexplike atangi me pasi aza nango aye na Kinshasa ti siko aza kozwa mosala te. Tala misala yango oyo bato batangi baklasse basociété ya oyo ekosala bambisi oyo baexploite bambisi batindaka yango na mikili ya poto ndenge mpe na Tanzanie baza kotinda biso mpe a partir ya Kinshasa tokoki mpe kotindaka bambisi na bapays mosusu oyo ekangami na biso. Angola yali Angola baza plus mingi na océan bango mpe bazala bambisi na bango océan mbisi oyo ebimaka na mwanda na océan banani baexploitaka yango bato nini oyo epesaka bambisi wana kuna tolobaka bato mosusu eutaka na Angola bato mosusu kuta ekuti taso bachinois bakoya mpe na bato na bango na Congo batoki bambisi ndenge balingi bazongi nango na Chine. Gouvernement esola nango eloko te. Gouvernement moko oyokaka mbwa kopal basalaka eloko te ata kutu bapaye mosusu tozomona loko ba Côte d'Ivoire bapaye ebele baza kosepose mpe na bachinois so bamoni ke bazosala makambo mabe batelemeli bango. Mais biso na Congo tozo comprendre te bagouvernement ngo ndenge nini. Donc bapêcheur baza kolela bateau de pêche ezali te. Donc ozomona ke mboka soki bomoni da mboka ezanga bateau de pêche bandeko na ngai esili. Mais comment payer mobimba un pays lokola Congo oza koteka ba minerais de millions même mbongo ba topesa pour la COVID-19 oyo bandeko na ngai monsieur le président ata mawa ya pamba bokolonga ata 1 million ata 2 millions te bosomba ata 2 bateaux babateau mpe ezosalama tozomona ke bozosala babateau moko ya balix oyo ndeko anamonaka asalaki bateau moko ya lix po bosala bambiasi botie babwate na kati bato babinaka barestaurant na kati ya bateau. Oui bateau eza kitoko ezala mpe lix mais gouvernement okozwa mpe engagement ya kosala babateau de pêche ou bien kosomba yango po mbisi ekoma moins cher. Bateau soki ezali bateau de pêche soki na Kinshasa eza na Matadi tozatala 4 to 3 bateau de pêche na Tanganyika kuna ezala ya biso moko bokende na boyeba komba
bambisi nyonso ya Tanganyika eyaka Kinshasa te? Comment bambisi nyonso ya Tanganyika ekendaka na Tanzanie? Qui contrôle qui? Qui contrôle qui? À RDC. Bandeko na ngai eza mawa mingi. Biso toyaka koloba. Donc bandeko na ngai ba élever mawa mingi ya ba congolais, ba pêcheurs na biso ba congolais, baza kokate, ba pêcheurs ba comment ko pêcher na Congo, ba étranger. Ba bateau comment ko ya ko pêcher, eza bateau ba étranger. Po bateau oyo utaka eyaka epêchaka na Tanzanie na bakota Tanganyika pardon, bandeko na ngai bato basala na bateau la ba congolais te. Ba Tanzanie ba ye ba pêcher na Congo ba ke na bango na bambisi. Muta ko diriger bango azali te. Ndenge moko pe ba élever na biso ya ba congolais lokwa bazate bato baza ko profiter zali ba élever à l'étranger. Azana etar azana ba ngombe aza étranger. Donc ba ngombe nyonso to aza ko exploiter nyonso zo ko bima nango na Congo kene bo ngombe cher po mutali ya ngombe mutu kuta ko boma yo likolo ya ngombe. Poulet kaka o to bengi soso. Soso bandeko na ngai na mboka lokola mboka na biso mboka ya Congo boyebi ki ya solo soso eza cher. Soko lambi soso solo ka ya pamba mundu donc voisin na yo ko yina yo. Pona so. Pona sola soso. Voisin yini. Ah, soso. Président Mobutu avant kufa kondo que son âme repose en paix. Bandeko na ngai atika ki société moto bengi Daipen ngai koko na ngai ko sana Daipen. Soka yeko tala biso na ndako zomona ke tozo sepela po toyebika moi ata mike kozanga te po Daipen ezaki société oyo eza ko bokola basoso baza ko bota ba maki ezaki moins cher n'époque Mobutu na Daipen. Tant Daipen ezaki maki moins cher soso moins cher. Lelo tokoma kozela basoso euta na mikili mususu wa mindele. Est-ce que basoso batindelaka biso obike mundele aliaki eloko atalaka dire ya date soki bamoni ke dire pa na bango komi kosila basoso totambola te bakangisi nyonso tu batindi na Afrique surtout biso ba congolais biyamba yamba toyambaka basoso mususu tomona ko babwaka basoso place moko boye bato bazo kokende po nzala eleki baza kokende kolokota basoso wana po kaka balamba soso se komi déjà zo sentir couleur ya soso échanger nzoto poso ya soso échanger nzoto mais mutu asepeli akende kaka kolia po nini nzala esila ye donc ye mpo na ye essentiel kaka alie soso soso wana ekopesa maladi nini na kati ya nzoto na ye. Bandeko na ngai soso ntango ezalaka ya Daipen toza kolia soso oyo ozomona ya bomoi babomi kaka wana yo sombi yango. Bamama mingi oyo batekaka na barestaurant ya bazandu bayaki kosomba mingi basoso oyo ya Daipen. Nga nateka na zandu toza kokende na zandu kolia na restaurant ozomona na pavillon 5 tokoya kolia wana mpo biso tolinga na biso kota pavillon 5 kote wana basere ya danger bayalaki wana baya kolamba mpe kitoko toke kote omona ozolia soso na elengi sukali ya soso me lelo bandeko na nga soso oyo bakongole baza kolia lelo ezali soso ya bio te soso wana mingi ezali ese esila ese ebeba me bakongole baza kolia yango kaka mpo na nini nzala eleki
nzala eleki eloko osala ezali te tolia kaka tokobaye te biso toya baafricain motu mundu akufaka nde na poison te bandeko bombe a retarde ntango yo olie yango bombe a retarde eza kozela makambo ke kuna na kati ke kosala na nzoto yo oyebi yango te lobilobi omona kaka okomi olembalemba ozongisi milimo epai ya tata nzambe bato bakomi kolela gouvernement congolais basociété lokola ya basoso soki okeye lelo na congo okoremake ke balobi ke ya solo soso ezali kokita eza kokita moins cher kokita yango ya soso sikoyo tolingi toyeba société nini basali oyo eremplace daipen basociété nini basali oyo bazwi peuple congolais na chômage po badimine chômage babanda kosala po baexploitaka basoso soki ezali malamu me wapi yango estce yango moto osisa mpasi ya bacongolais mais million de bandeko naotolanda interview moko ya baivoirien bandeko nayoki na soni baolobela Congo na une émission boye ndenge natalaka na YouTube nakutanaki nango soni do bapoliticien na biso boza komérite baposte wana bozalaka nango te même la police na biso bandeko na nga na esprit pene ya malamu il faut République démocratique du Congo babandela yango à zéro faut babandela yango po bato nyonso même gouvernement oyo ya Félix oyo elongwe même Félix aza éternellement te akolongwa kaka oyo mpe akoya bandeko soki kaka aza na esprit te awa na bongo atia bafrançais milai pete mpe baoccidentaux aza na parole te akoloba badirige na barwandais nde baétranger bakangi mboka Congo eloko te bandeko na ngai ya solo bandeko tokoti lisu na sujet mosusu likambo etali balogement sociaux to social baimmobilier biloko moko ya ndenge wa ndenge tomonaki président Félix azwi pouvoir azwi mbongo ebele apesi na Kamere na Jamal mbongo wana mpo nini basala bandako l'État azwaka charge wana ye moko na bana ya mboka na Congo na Kinshasa toza na combien de maçons bamaçon ya bagene bamaçon oyo ya bagene baza tala ebele oyo batongelaka bato bandako l'État soki azwi engagement ya kosala balogement social ya atonga baimmobilier tonga bandako akozwa na liboso baingénieur oyo bakosala bandako wana epuis azwi bana mboka bakobengisa bango oyo nyonso oza na domaine oza maçon yaka ntango so bakotonga quartier mobimba bazwi mabele moko ya hectare ya monene batongi bandako babandi kodeplace sikoyo peuple ndenge Eduardo dos Santos asala José Eduardo dos Santos yango monti lelo azaka toujours respecté na Angola ata bangolais bafingi me so bakalkule eloko ya sala mpona bango aza komérite toujours moi pardon adeplace bato kolongwa na marché ya Rocky nga nayebi marché ya Rocky abomi wenze wana mobimba bato nyonso bazalaki wana mpe nzinga wana
atongi bandako mosusu azui bango ake kokotisa bango kuna apesi bango ba crédit na niveau moko ya bambongo moko ya liki baoza na facilité ya kofuta yango mingi pe bazaki na bandeko na bango na poto neti biso ba européen donc ba congolais ya diaspora oyo tozali na diaspora tokoki pe koyebi toki l'état tongi bandako batongi bandako ba social ndenge wana ebele tokoki pe koyebisa bandeko na biso bazali na Kinshasa kende kozwa ndako wana comme ça ngai na crédit na futaka ba famille bazali na diaspora bakoki kosala yango mpona kosauve bandeko na bango au lieu que l'étranger bavanda na bandako wana parce que ezaka bandako na biso ba congolais donc l'état azwaka nanu bato bana ya mboka mais oyo ya biso na Congo tomoni président Félix un président na entourage na ye bokende kopesa un individu ya Jamal plus de 50 millions 50 millions sur ça combien de millions bopesi un Libanais pour atongela ba Congolais bandako nini oyo kozwa ko monter ya ko poser ba faut fabriquer bandeko za mama mingi nzoka nde esalamaka bongo te parce que babiloko wana nyonso surtout na Ghana Nigeria Côte d'Ivoire biloko wana nyonso surtout esalama bana mboka bato batonga bandako wana bandako ya babrike bozwita sur 1 million de maçons baza na Kinshasa baza na bango bagene wana bapapa wana kala basaleki maçon na vie na ye mobimba donc aresir vite mpo na bino bapoliticien bopesa bango ta chance bozwi bandako wana bopesi bango chance batonga bozwi montant moko bofutaka bango mpo ezala bien kaka bapapa wana bazotonga bandako baza na droit mpe ya kobénéficie na bandako wana mboka ebongaka ndenge wana ntango botongi quartier ya monene bato oyo bomoni kote mo ezalaki ya kobebabeba na bakaluka bakote ezali deja ke bozomona ke baindonation ekoki kosalama bolongoli bango boke kotya bango na bandako wana bozotongatonga basite kaka ndenge wana ti bokomona bato nyonso ya Kinshasa nyonso tu kote oyo ezaliki ya mabe bato nyonso babendani bokomotya Côte d'Ivoire ebonga ndenge wana Niger ebonga ndenge wana mais mboka Congo les politiciens chien penda ya mbwa parce que bayaka mpona koaider peuple congolais te oyebi mbwa ndenge aza wana akoki kolala mimi mama na ye ndenge bapoliticien na biso bazali il s'en fout de nous nde bomona bango koseka pamba et puis na bato oyo bakumisaka bapoliticien congolais baza wana nga namona mituna bango esalaka te il profite avec de miettes ya bambongo mike bapesaka bango il profite bango bazomona yango ke so bapesa 5000 euros bazomona yango danze etali oyo so ozoprofite te salaka bemission na yo okokufa pauvre oui ça va merci yo okokufa riche c'est bon tokotala Alpha Conde ye wana bana ye bato baprofite na mbongo ya Guinée mais entourage na ye bato baya kobeta bajali le tokotala bango baosuka wapi na Guinée po bango bato babimaka na basite kodondwa ndenge mpenza na Congo yo so moni baministre bayaka kodondwa na basite non kaka bato baza bajalelo oyo bayinga kobetisa bato kokangisa bato bango nde bato babetaka bajalelo mais tant pouvoir esilaka bato bakufaka eza bango otiki mpe mbongo yango oyo eza kolanda ba 5000 wana donc bandeko na ngai likambo tali balogement social bandeko eza eloko moko président akoki kopesa mbongo wana mpe bakamere te to Jamal bana mboka fale baprofite na eloko wana mais soki otali lelo na Congo okoremarke ke
ba jeune congolais oyo basalaka na bango te, ba papa na bango basalaka te, bandeko na bakotikalaka kotelema te na Congo. Yango na remerciaka na félicitaka bana Tchango. Bana Tchango soko landeli bango omona ke mwa éducation bakena bachiki bana bandundu na mona batangaka otala ba niveau na bango omona pena ke non mwa mayele eza na mutu donc bazo comprendre que ba droit na biso za pe bufuto telema mais côté monsieur le côté kene na bandali bana ba kotelema na bandali mboke koma de la bandali koma ya ba PD ba PD ba lesbienne nous surtout batona na bandali ba chiki batangaka ya miniato bakena bango ko tricher ko corrompre ba professeur pour mata na ye mais mutu zéro foufou et l'autre côté c'est le mot bon beaucoup de marathon makala kimbang kalamu do to lo baka kalamu boso boyoka ke bana yolo bana matonge batelemi ok ba rumbu na zona Kinshasa les seuls batuka batelemaka bana Tchango so moni bazo ya ba uti kuna bazo ya ti ba okoma na matete ba stopper bango po ba yebi ke soki ka ba traverser matete ba koti limité mumbele ba ko intoxiquer ba ninga na bango nyonso to ba tangaka te ba ko mona ke solo o me biso to bukana biso peto kota kana mulongo donc likambo ya logement ya bandako biso ba congolais fallait to telema po président to gouvernement oyo ezwi mbongo ke ko pesa pa mundibu ya individu ya Jamal ya libanais to ke boke na Libye boko na ndenge ba libanais ba nyokola ba noir bande ko na ngai ngana ibi libanais moko azaki mécanicien na ngai donc ne tika mutuka kuna muninga na bango azo expliquer ngai abi mais bino to kamoka bino na Congo pourquoi boye oyo sa nini awa biso na mboka na bino Congo tozwi mbongo Liban wana Beyrouth etongami na mbongo ya Congo mbongo ya Congo mutu etonga Beyrouth mais so oke na Beyrouth baza konyokola ba noir ba Camerounais tande bazosala bango na ba Congolais baza kuna eloko te baoyeba kote yo za Congolais pe akoyeba te ke yo mbongo wana aza nango ewuti epai na yo il s'en fout de toi. Mais bapesi un individu wana Jamal plus de 50 millions atongela ba Congolais ndako bandeko moko na tala ka mboka ya Congo ba émission tellement ngala ndeko na bino na salle ba émission belé moi je m'en fous na makambo ya YouTube mbongo to non ngala yaka pena ko lobaka na lobby oyo ewuti na motema na ngai na ye ko loba yango na regretaka makasi. Mais nazaka congolais, na ko changer nationalité te, naza congolais, mais ba politicien na biso ba politicien boyo que la peuple congolais mawa. Boyibi mingi pe bozo continuer ka boyiba. Ti bozo kanga batu ko boma batu na ba ANR wala chef ya ANR. Ti bozo kanga batu. Est-ce bozo mona te que non muto okangi ata na raison na ye. Yo kangi mutu oyo ata na nzala. Neti ngai neta na Congo ayo kangi Congo alenga otie na ANR obobandi ko beta mutu ndeko na ngai mais za droit na nga pona koloba ba journaliste bozo kanga bokangisa bato nyonso monoko baloba te esalamaka te na mboka moko te peuple nyonso evanda etalela gouvernement moko boye eza kosala oyo ekoki kosala na buzoba nyonso batika bango jamais. Alpha Condé pardon ye wana asali buzoba asali makambo batikele tame suka nango bamoni pena ke non akende kaka eza kutu agité akolaki oui mais niveau mboka eza kokendela. Moi je connais des Guinéens tozala ba camarades to sololaka na bango abomaki mboka Guinée abomi yango
il fait que prendre des richesses côté pétrole côté kosala on a kosala mais adressement ya pays ya Guinée Conakry soko otali yango na Guinée Bissau eleki nzoka Guinée Conakry nde mutu tre ya ba Guinée nyonso Guinée Conakry eza neti Congo Angola Congo Brazzaville na ba Cameroun mutu tre ezali Congo Kinshasa Mexico Congo Kinshasa ngoti lelo eloko te na Rwanda un petit pays eza osaka na biso à cause ya banani ya ba politiciens congolais il fait que parler de français ya minene ba français ngo pe mais sagesse ya mayele ya nzambe eza te ya kanisi ndenge atangi ba classe akena ba université akei donc soki ndenge nini ya alobi ke non ya za mayele nzoka mutu soko okomi na université okoti na monde ya univers mayele wana ozwi wana yebaka yango fe sangana na oyo ya nzambe yango esalaka mayele ya bonzambe soki oyebi yango te bandeko nanga osala yango eloko tokozala très même okomi président même okomi ministre même okomi nani osala eloko te même okomi directeur PDG okoyibaka mbongo donc mpona kosukisa masolo na biso ya lelo na émission na bino en direct ya Congo Alenga TV bandeko bosabone massivement tokobanda solola chaque dimanche toujours masolo etali mboka na biso kolobela makambo nyonso oyo ezoleka na mboka na biso tokolobela sikoyo sija suke yali bana basi oyo tobengi bafemme active bandeko na ngai soki otali na mokili nyonso okoremake ke basi balekaka kaka ebele. Je pense que na Congo tokozala 100 millions mais basi bandeko na nga bakozala pe 60 à 70 millions. Donc basi baleki mibali na ebele na Congo. Mais botala na ba pays Afrique nyonso tout boko remarquer que ba africaine oyo tobengi bato biso bato mwindu basi nyonso tout bakoma toujours na mouvement. C'est vrai na Congo lelo mibali soko tali bango mona bango nyonso tout banzoto eza malamu te mike mona masa na yo tikaki boza génération moko mais lelo soko ke yo moni ye ozo regretter masa komi bopona nini ezo sala kuna passe po yo epoto ya tikalaka mais regret zo sala yo mais pona nini ya tikali akomi bo mais basi bato baza kozwa monopole koteka kodebriller mais remarque nga na sali bandeko na ngai na moni na Congo génération mingi ya ba jeune fille ba mipesi mingi na kindumba soki eleki ekomisaka ki lesbienne parce que ntango ozokende kosala mosala yango ozozwa te basi oyo bayaka kopropose bango baza koluka basi oyo po ye babima na ye ntango opropose yo oza na choix te yo mpe okotaka nzela wana. La République démocratique du Congo lelo na mboka na biso mboka ya Congo bafemme active baza mpenza mingi te. Oh lelo soko oye na Europe okuta mutu akumbaka taxi mwana mwasi amemi yo mpe taxi mwana mwasi amemi yo mpe bis bana basi bakota na domaine nyonso. Donc mwasi akota na domaine nyonso. République démocratique du Congo soko otali na bapays lokola monaki lokola pays lokola Ghana na Côte d'Ivoire bapays lokola Nigeria bana basi bazokumba bis receveur mpe na nsima azobelela ko me mwana mwasi na vola bazotuna ye mpe azoloba oui il n'a pas de son métier il faut na luka mpona survivre parce que misala ezomonana te. Mais na Congo
ba bisi wana bana basi ba ko kukumba ba moto tozomona lelo komi ba moto mais na ba pays mosusu neti Benin bana basi bakumba to ba moto bakumbaka ntango tokomi basi bakomi kosala bakomi kolisa mpe mibali na Afrique même na Europe mwasi nyonso akoma aza toujours na mouvement mwasi akendaka mosala so okei lelo na bahôpital omona lelo bato batondi oyo tobenge ba aide soignante presque kaka basi presque majorité emonaka bamama basi bakoma kosala okende na basociété ya bamenage presque kaka basi na mibali me basi bakota partout na domaine nyonso manibat oyo bamaso ya basi bakoma me mboka na biso mboka ya Congo gouvernement congolaise bapoliticien comment c'est possible ba jeune fille oyo bino kutu bozwi ntango te ya koédike bango ya kosalela bango baklasse to ya kokelela bango baprofession oyo ta bekolo bakoyekolaka ta basala baprofession bosali yango te me bino bana na bino baza kotanga na bapoto awa elobi nango tata oyo awutaki mbujimai ti ekokoma ke biso baintellectuel oyo totangi tozozwa klase te misala te tokotelemela bino ti mpe ekokoma ke biso bato toza na poto awa baémission wana na salasala yango biso bato wana na poto tokotelemela bana na bino oyo botindaka batanga awa na bauniversité nyonso tu eyebani tokoyeba oyo na Sorbonne université soki wapi oyo na France oyo partout tokoyeba tobandi kolandela mpe bango comme ça baeuropéen bayeba parce que basi bazali délaissé na mboka ya Kinshasa baza na activité te bakomi plus mingi komipesaka na kindumba misala ezali te moya kende yekola ataki chauffeur abanda okumba camion ezali te bakoemilie ye misala yango mpe donc bandeko na nga or monde ya lelo ezali kotambola na basi na mibale me biso na Congo comment c'est possible basi na biso kaka bazala bandumba ekoma soki otuni même na France bazosala bamicro baladere bafemme africaine oyo nyonso tu omonaka bato baza bandumba bacongolaise pardon or bandeko na ngai le Congo c'est un grand pays riche mais nos politiciens bango bato baza koboma biso balingi bana na bango bazali kotanga po bazonga so na Congo baya bakonza biso bana na bango basi bazala ba ministre basala ba place à bien bana na bango mibali pe bazala ndenge wana mais le Congo appartient à nous tous ndeko na nga ndeko oza na ANR oza pe na bandeko bazo souffrir bandeko na yo ba cousine na yo donc na ndimi te ke yo saka na ANR obokolaka famille nyonso tout et bango pena baza bien je crois pas donc famille na yo pe yo ndeko zaka na obe directeur à ANR o soki nani ya ANR famille no pe souffraka yo ndeko za na police ndeko na yo moko pe bandeko na yo pe baza ko souffrir Congo appartient à nous tous ministre na ndimi te ke Fachi Beton bandeko na ye nyonso tout baza bien je crois pas donc bato bazo profiter na Fachi Beton eza famille na ye biologique oyo babotami papa moko mama moko to mama moko to papa moko po to nayebi famille wana mais bafamille na ye oyo mesika il profite pas donc biso nyonso totelemela Congo bandeko bacongolais na komi na suka botala baactiviste nyonso tu bazali na Europe ya bapays africain biso bato ya liboso les Congolais bango bato ya liboso
basalaki mouvement tobengi combattant. Ba Congolais ba telemaki na Europe, ba imposer ba occidentaux na Europe que les politiciens congolais ba konyata sous makolo en Europe te. Pe bandimelaki bango na ba gouvernement européen nyonso. Qui na parlement européen ba yebaki ba combattant, ba résistant. Mouvement wana yango mutu esali ke miseba esali ke les ligues de noirs africains bimana France, de jeunesse africaine, des ligues de Bosani Kombolango, bato ba bimé belé ba mouvement bima et belé. Mais ce que tali omona ke ba mouvement na za ko évoluer, eza ko kende, eza ko panza na eza ko domindele ba ko continuer ko banga bango. Mais biso ba combattant to komi ko landa ba politicien o biso to pekisaka ba combattant ya ba congolais, ba résistant ba congolais. Kaka ba politicien ba pekisaka ba yakate bango moko ba komi so na sima na bango. Mouvement esili. Mouvement elala. Congo peti lelo na maboko kaya bapaya. Bapaya bakendate bazakaka ko konza biso. Ba chinois baza ko imposer un mukonzi, un ministre balobi ke okokoma awa te na territoire na ye moko na mabele ya bakoko na ye. Omona ngo wapi? Na Chine. Na région moko boytolo ba na ville moko ya Ngwanzu, yo lo ba na ministre ya intérieur ya Ngwanzu ozana droit kokota wate. Bandeko. Na ebite soki ba ko lokota wa soki bombe ndi nango ko beta na ndako yo ko zala wana na ebite. Donc na ebite ba Congolais ko banga nini omoni bandeko na ngai mboka ya Congo. Spiritualité na biso fait changer. Il faut te comprendre ba koko na biso. Ba bundaka ndenge nini po ba se défendre na mindele malgré ba kanga bango. Koko na biso mususu aboya lobi ke akozala esclavité akangi te mindele akoyi na bango na mabe na mai et pas ba reke ba yali. Comme ça ba reke ba lia biso tout. Yango ba suicide ba chinois ba japonais basala contre ba américain. Biso ba congolais lelo bilamba eza biloko mokili. Eza biloko Liposona kende obenga banananga na yebisa bango lolenge bakotambusa moki